Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est... Vamos dançar. Eu gosto de dançar, também gosto de louvar. Mãe, telema com mamãe. Ah, meu telema, não culpa mãe. Não, levanta, não tem problema, mamãe. Vamos, é mesmo só cantar. Vamos, nós dois. Aqui tem alguém que conhece pelo menos um hino que vocês podem cantar todos aqui. Agora vamos às palmas, duas palmas para dois. Não vem cansar assim. Tobondela kayende tokozo bondele na kondima nzamba kusala nazwi eloko nga nazalaki nango kondima un jour nzamba sunga ngai po te nalandaka nzela na ye naza na ndenge nakoki kokendela eglize te kasi nzambe ezalaki mokolo moko nalelaki kasi nzambe ayoki lelo nazwi kiti o fami nanga sombi te o papa nanga sombi te ya nanga sombi te kasi na nzela libondeli nazwi kiti oyo não tem nada muito a dizer, mas eu agradeço sempre Deus. Estamos a deixar a palavra que toma lugar nos nossos corações. Esse povo maravilhoso, Senhor, vieram aonde? Esse é o momento. Recebe Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Tem que receber Jesus Cristo. E nós vamos te ensinar onde ir. Aqui tem... Aqui tem... Hoje não estão conosco, significa o dono do fôlego tirou o fôlego. Amém? Amém? Agora, se uma vida que não se prepara, é uma vida que vai morrer e vai no inferno. Inferno existe, o céu também existe. Aleluia. Amém. Agora, o único caminho para entrar no céu é só Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entra no céu. Pode ser depois de morrer, você vai entrar no céu. Amém? Amém. Nós também tivemos nossos passados. Aleluia. Amém. Nem porque nós nascemos só cristãos, não. Nós também tivemos nosso passado. Fizemos as coisas que não agradavam a Deus. Na bana nzambe nyonso partout bozali na Amérique, na Asie, na Océanie, na Afrique, na Europe. D'abord, nous se présenter, Ngai Mama Vérité Makiese Niki la polyvalente. Vraiment, na eko lancer message na nga na ba deko nyonso oyo bozolanda nga na tango oyo na eko présenter bino association Amona oyo kambami epa les visionnaires ya Amona Mama Pastora visionnaire de l'église la consolation des familles et la restauration des âmes oyo ezwami na Angola précisément na capitale na biso ya Luanda na kuka esika wape église azokamba ezali Amona eza association oyo
le visionnaire Rakiel mama pasteur Rakiel azwaki eza pona ko ba mama to ba papa bilenge basito mibali ba bondelaka pona nation ba bondelaka pona nation mobimba yango eza bite ya Amona selon vision oyo le pasteur Rakiel azwaki pona ko bondela pona nation eza wana pe pona ko sunga ba veve bazo sunga ba orphelin bazo sunga vraiment ils ont porté soutien aide et pas ina batu nyonso o bazo poussa na pona ko luka lisungi na Amona kobosa na te eza quelque part na Bible na Marc Jésus Christ asaki ko kende na ba disciple po bakatisa na ngambo mususu pendant que bazo kende butu e komela ki bango avant que ba koma na ngambo bazalaki ba disciple ba ye ko ebisa Jésus Seigneur ezana batu mususu o bazana bamboka pembeni tinda bango bazonga na bamboka na bango poto komi butu eloko ya kolia ezate na conseil ya ba disciple ba yeba ke solution po batu balia ezalaki pa Jésus na sepela na réponse Jésus apesa bango alobi donnez-les vous-même à manger. Donc Jésus azo zongi c'est pas ina ba disciple que solution ya bateau po balia ezaka ke pa na bino. Et prévane to monaki ma pamita no pembisi mibale e bimaki na maboko na poche ya Jésus te e bimaki kaka wana na foule esika batu bazalaki pe ba présenter Jésus a multiplié batu balia ki plus de 5000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Na ligina lobabo na message nanga ezana ba makamu susu batu ebele bazana ba fin fond ya mboka ndenge lelo toza awa toza na kati ya bamboka na bazamba toye na association Amona mobimba y compris na notre visionnaire ya association Amona mama Rakiel azana biso elongo pona koyeba besoin ya foule pona ko présenter foule à manger ko présenter foule ya kolata na yebe za na bato ebele bozo landanga bozo na ba moyen et bozo ebate boko sunga banani et puis boko sunga sika nini vraiment que notre Seigneur Jésus-Christ Amona lisusu le visionnaire mama Rakiel Blessy Christophe pona vision ya boye pe pona ko koma tina babisika oyo avant toya esi ayaka ko explorer terrain ayaka ko tala ba besoin ya mboka ya peuple oyo basana kata mboka oyo et puis la deuxième fois nde aye ko free bango ya kolia pe ya komela toza awa Amona bande ko bozo landanga vraiment toza na posa soutien na bino toza na posa aide na bino spirituellement financièrement vraiment au monde ko simbama ba numéro na biso eza affiché na se soki obengi biso nde to ko pesa yo numéro privé ya yemoko le visionnaire mama Rakiel Blessy Christophe oko benga yemoko direct oko zoyer pour a orienter yo nini esengyo sala pour aide na yo e komela ye vraiment na pesi bino mbote belé balobi misala soki ezosalama esengi emonana na miso vraiment misala yango oyo Amona ekosala na kati ya mboka oyo musika kolongwa Luanda po tokoma na mboka oyo toye vraiment tobeti soki na bosani te tobeti 12 heures du temps ba 12 heures du temps eza musika tolembi mutuka même ngai mama vérité na tuna ki mama Rakiel po natali na esika toye natali trajet toye e matinga na motema na tuni mama Rakiel oyaki koyeba mboka oyo ndenge nini oyaki koyeba ba besoin ya mboka oyo ndenge nini bino moko bozolanda na image bomoni ba papa na courante baza na maite ni centre médicaux ni école donc ibana bazobota maka bongo bazotanga te courezate maïezate vraiment ba condition eza très difficile vraiment lisungi na bino pona peuple oyo ekosala bien ayambisi bango Jésus atei bango sango malamu et puis basuki na côté ya sango malamu te ba pesi bango ya kolia ya komela pe ya kolata ka ndenge Jésus alobaki donnez-le vous-même à manger Nzambe alola apambola moto nyonso akosimba na message na ngai apambola association Amona mobimba ba mama o ba se disposa ki jour ango Nzambe apambola moto nyonso. Vraiment que Dieu vous bénisse. Basali Nzambe nyonso ya Angola, message et comme la bino basali Nzambe nyonso na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique, message
ekomela bino nyonso. Merci beaucoup. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité.